chaîne de la diaspora congolaise. Mbote lisusu na mabota na bino na bipai nyonso bozali kolanda biso na ngonga oyo topesi bino mbote na kombo ya ekipe mobimba ya EDTV pe totombeli bino suka ya mbula elamu bandeko lokwa toyebisaki bino tokobanda kozongelaka bino mwa mbala mingi na programme oyo biso na bino tosili komesana kolandaka elongo na programme oyo tomesei na bino kala mingi te na 2017 awa ekokoma bongo programme ya solo bando tala yango na kati ya bilili oyo botala on en vidéo réelle mais pour l'instant to bandi yango na lolengo to bandeli yango pona ba circonstance oyo bino nyonso boyebi lelo tokomeka susu kosolola na ndeko Eliezer oyo azali bongo na kati ya mboka Kinshasa tosolola naye na makambo etali procès ya mwana mboka Frank Diongo ndenge nini ezali koleka kuna pe tokomeka koyeba ba programme nini oyo ndeko Eliezer azali na yango pamba te kala te akozala na biso awa na kati ya mboka Europe bongo na nsima tokozongela bino lisusu tomeka kokabola na bino tomeka koanalyse oyo ekoleka na kati ya masolo oyo tokosolola na yango na ndeko Eliezer. Ndeko Eliezer mbote. Mbote champêtre. Ndeko Eliezer boni procès ya mwana mboka Frank Diongo ezali koleka kuna na mboka Kinshasa. Toza na construction de pour banda 9h. On va travailler de la banda qui est déjà parti à 8h. Si héros tozali à Kinshasa toza à 2h moins. Toza dans la Cour suprême certainement que va pays. Et là on a exception oyo baavocat ya Frank Diongo babimisaki entre autres l'inconstitutionnalité ya loi oyo epesi bango ndingisa ya kozele Frank Diongo. Alors wana ye moto esali ke bandeko oyo wana bakoka kosenga na cour et cour ese prononce et juger Frank Diongo te. Mais ce qui est curieux est que avant même que cour ese prononcer par rapport à affaire le bâti bajango en délibéré RTNT il est tout déjà dans une façon nous dit que la Cour constitutionnelle la Cour suprême de justice vient de passer outre les exceptions soulevées par les avocats de Frank Diongo et mon ami flou parce que intervention des alliés qui huis clos huis clos il y a que bakokaki kosala makambo na bango et puis pour aller à se prononcer. On n'a pas compris qu'est-ce qui a fait que makambo wana bakoka se prononcer. RTNT azala informé na niveau wana eza élément liboso élément mibale oyo ezali komonana basoulever baexception ya mibale ya que étant donné que cour avant abimika même aller naye et RTNT l'étici yango déjà donc ils ont l'instruction d'aller kouta quelque part d'où les clients leurs clients nani Frank Diongo on a pris confiance na juge wana il faudrait que changer juge soulever batalisi bango ndenge makambo elekaka sur les plans de droit. En dépit de tout ça, balakisi bango que d'abord vous êtes compétent pour ezali kosenga que bato bakoki kocompose nani cour ndenge biro ndenge bovandi wana ezali bino te batalisi bango bakokaki kozala la cour est passée encore outre nde bamoni eza makambo mosusu oyo ezali kosalema bapesi maloba na Frank Diongo qui a demandé la parole Frank Diongo alobima eza instruction mosi boju bokondane ngai na kosamba te moto moko te akosamba te esili tosala ndenge wana procureur général oyo azali koreprésenter ministère public qui a été aussi contesté parce que azalaki na qualité ya kosiéger bisika wana te azwi maloba apesi ndenge apesi
Assendi va condamner avec circonstances aggravantes. C'est comme ça qu'ils courent et se retirer. Par le biais, ils ont pris l'affaire en délibéré. Ils vont se prononcer dans quelques heures. On a toujours déjà 22 heures moins. Les minutes sont qui vont se prononcer dans la minute, on est dernier mon ami, dès qu'on les a déjà plantés, c'est difficile, c'est à donc même dans l'hôpital parce que n'est pas donc gérer ce que tu as dit même photo nous publié à la sous-précision. Bazo Maï, et Bazo Samisaï. Alors, chance il y a Kozonga Nandaku, et daté, je suis en train de voir que Franck Edongo sera amené directement dans la prison, du moins qu'il y a un changement à la dernière minute. Voilà, est-ce que ce qui moyen ezali à komeka ko limboli la bandeko expliquer un peu bandeko parce que moi flou ezali na kati ya makambo wana. Toyebi que Franck Diongo azali bongo député, azali parlementaire. Toyebi pe mwana mboka Kyungu Akumwanza azali pe parlementaire. Mais Kyungu Akumwanza bazolukela ye pe ba problème po basambisa ye. Mais liboso ya kosambisa Kyungu Akumwanza balobi nanu balongola immunité parlementaire oye azali na yango ezali ko empêcher basambisa ye. Babundanaki ti lobby bayai ko réussi kolongola immunité parlementaire ya mwana mboka Kyungu Akumwanza. Bongo na kaya Franck Diongo. Immunité parlementaire nae et sili kolongwa to azali toujours dans l'immunité parlementaire nae. Franck Diongo azali na immunité parlementaire nae bazo justifier na flagrance. C'est ça la loi qui est évoquée. Parmi les exceptions aux avocats, la loi aux flagrance, c'est une ancienne loi et relative à un régime dictatorial, on va dire qu'on s'allait là. Mais nous, nous avons des traités internationaux, des traités où on a ce que nous avons, des traités d'amis, l'icolo, selon lui, et dans l'icolo, il y a une idée qu'on a moque. Donc, les traités, on a, et c'est le mot qui des droits de l'homme, c'est le mot du Lopoan. Yannick Balé, Franck Diongo ne peut pas comparaître dans la Cour suprême de justice étant donné que la décision barrée à la Cour suprême de justice est là inattaquable. Donc, nous avons un motif. Ce qui a lobbyé Sili et Sili Nengwan. Les batailles fait que non, même pour pénal international. À faire ma camouflage, il faut pas siéger la première et la deuxième ressort. Makambo ya Franck Diongo na ya Kyungu et que c'est une partie à balobi todo jugé en flagrant. Flagrance yango ezali nini oyo bango bakangeli ye na yango oyo etindi ba juger lolenge wana. Oui, flagrance ezali koloba te atangaki bato selon totuni bazo reprocher ye nini parce que séquestration eza infraction te, c'est pas reconnu par la loi. Balobi et l'arrestation arbitraire. Selon le ministère public, ils appellent l'arrestation arbitraire de Batanguier, Badali, Kondjigé, toujours de là, va se prononcer. Donc, l'immunité, naïe, à nous, on n'a pas arrivé ces immunités, à la Wana. Mais l'incident, il est pour ça que ma peine, Nakatuana, parce que moi, les gens politiciens belés, il y a un politicien, peuple congolais comme un matata méchant, les politiciens belés, ils ont l'habitude de faire à quel procès ils ont photo à publier, ils ont photo à se terminer, et ainsi de suite. Moi, il y a un politicien, à Julumbe, à Kinshasa, un peuple, quelqu'un de l'opposition entre guillemets, on va peut-être là qui, à un moment venu, beaucoup moins à l'image. Donc, la tournée qui va nous faire déjà par Internet en haut. À Vilumbe, Babengani, à Mexico, c'est justifié. Kende, Bazou Benganaï. Donc, à Kéouana, Bazou Kolobakio, Batinier, et pas votre rassemblement, Batinier, ce qui n'est non. Et ça, les gens ont camouné. La population va Bazou reprocher, il ne faut pas Benganaï. Moutao à Bengani? Oui. Balobi collabore. Collabore na ndio sayo combat ya komune ya Kinshasa siku. Lumbe wana ila na kuto so komune ya Kinshasa. Parce que
ngai personnellement, je ne pensais pas que un acteur politique local oyo yango nazoba akokaki kosubir biloko ya modele wana yango nomona nazoloba kaka na bato ke toza na temps mpe oyo bato mibale misato bazalaki kosangana bazwi décision balobi peuple akolanda peuple alanda c'est pas ça et komona mpe arrivé na biso bokomona ce qui s'est passé balingi babeta masasi population bazoloba bobeta masasi donc ezalaki mwa mutu Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bongo verdict euti kokwea. Oui, verdict euti kokwea, arrêt ya cour euti kokwea, a condamné Franck Diongo à 5 ans de prison. Il est dans l'hôpital, il doit surveiller pour que Azwa ba soin en attendant qu'il aille au Cameroun bien, comme ça va s'indiquer dans ma cale. Mais le Congo a élu, et qu'il n'a pas de mots à nous coller, quand on a boutou à Balonier, à quitter pour nous. Donc, il a été condamné à 5 ans. Donc, juridiction Oyo est condamnée, et Tikali Bongo appelle Ekozalate, et Kolongwa Kaka la décision moko politique, nous te connaissons Kolongo la yango. Oui, Cour suprême de justice, sans appel. Sans appel. Puis discuter à côté, n'est pas pris l'on va peut-être une décision politique ou encore sur le plan international, encore la dossier à Domi, aujourd'hui la RDC est condamnée, il y a beaucoup d'amour au pays, à Domi Longal, mais du moins ce qui va au Kinekuna, peut-être sur le plan international, les Kuna peut-être va casser des décisions, soit encore une décision politique. Sikoyo tangu verdict wane kwei population to ba oyo bazalaki wana réaction nini bazana tout d'abord on a déjà collé la bandakala et beaucoup de mamans avaient le oiseau là ainsi de suite papa na ya tomboki maman na la même chose et la condamnation de Franck Diongo il a eu ya boy PDT c'est quand même un grand événement. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà. Bongo de Eliezer, c'était prévu Oya Awa Lisusu na Europe pour na moi ba conférence oyo ezalaki par-ci par-là. Mais ezalaki un peu retardé par rapport à la situation oyo bandé ko le Kalamboka. Lelo oyo tozali déjà le 29 programme na yo Yakoya Awa, ils ont déjà retenu, ils ont déjà établi, to au Tchena nous date. Merci beaucoup, Louis Campet. Namoyati Kobimamboka avant le 19, parce que ce qui n'a dit Maka avant le 19, Nalingaki Nasalela Puyo, Nalobela Kate. Je pouvais désobéir à ma confiance. Yamona Nilaki voyage one. Na minute oyo lobby le 29 le to le 28 lobby le 29 ngai na kolongo Kinshasa soki m'empêcher kumate na kolongo Kinshasa na kokita Bruxelles soki na kiti Bruxelles je crois que bandeko ya Allemagne bakoya koluka ngai pona makambo esengeli to sala na Allemagne to kopesa bandeko programme soki na komi kuna na sima nango le 7 janvier et tokozala le 7 janvier tokozala na Milouge kuna ba invité je sais pas bandeko ya association Rafa oyo a organisé un dîner ya charité en faveur ya bano ya SS izaba tout aussi to travailler na bango awa baya kosala azape mwana poto ya kosala kuna kosoigner bandeko bazobela maladi wana tokozala kuna la ça sera de 21h à 5h parce que bazo sala biloko yango na butu donc le 7 janvier na kozala wana et na sima nango le 10 nde na kozonga Kinshasa. Je sais que na intervalle wana tokotala on peut faire quelque chose, ça dépend parce que bandeko bazo solliciter bandeko ils insistent beaucoup bandeko Suède bazo insister mais mikolo na koyi koya nango compte tenu ya difficulté ya billet on a droit parce que c'était prévu na le 24 déjà mais compte tenu ya difficulté ya ko réunir mon billet
na komi koya mpona mikolo moke alors qu'il arrive 21 jours wana nazoya juste je crois mpona 10 jours ou 11 jours seulement nde nazoya kuna je sais que bandeko ebele baza mpe occupé na makambo ya bafestivité batala bana bakofete ndenge nini ainsi de suite bino bato apo tokozala na baréalité na bino mais je suis obligé ya koya na mikolo moke wana tokosolola na baoyo tokosolola na bango tokomonana na baoyo tokomonana na bango bamosusu mpe tokomonana na bango te bon ekozala la prochaine voilà. Voilà, donc le programme Oyo Koretening est déjà établi, ils allaient les 7 na Milouz, et puis le programme il y a Allemagne, et pas Bandeko et Koki, Oyo, Bazali Kobongama, Oyo comme sur place pour n'avoir Luka date moko ya Kosangana na Allemagne. Oui, ce sont là les deux grands programmes. Mais si soit notre quota, selon moi, nous avons quota, ceux qui peuvent créer. Moi, nous dommage que ma campagne causé du préjudice. Il y a quand même pour la 21 jours, on a pour répondre à l'invitation. Il a qu'à payer, aussi, il a sauté. Mais dommage, je pense que pour nous amener à programmer, peut-être mon côté même, prochainement, tout nous amener à combattre soit en Suède, soit en Suisse, pour que même en France, on dit que Bandekouali, Bazaki Kozela, Bandekouali, on va qui Kozela. Mais Nicolas Tozo, on a dit que ce qui ça va nous permettre de répondre à quel rendez-vous, tout petit rendez-vous. Voilà, on a gagné ici Bandeko, Bazali Kolanda Wiso, Lille, Eza Mousikate na Bruxelles. Tant que tu as un programme à Bruxelles, Bandeko Lille, et aux Amalamu, beaucoup ça n'a pas qu'à Bruxelles. Comme ça, vous avez beaucoup de Eliezer na Bruxelles. Soit ceux qui payent, vous allez déjà dans le programme établi, vous allez na Lille, vous contactez biso, vous fixez déjà date ya malamu oyo boko ya melandeko na mboka Lille. Donc ba numéro nyos ezali wana, vous meka ko benga déjà en avance d'ici tout comme les 5 ceux qui programme moko ko zala ya Lille, vous hésitez te vous benga vous pesa biso programme total là. Possibilité à ndeko Eliezer aleka kuna ekoki kozala bandeko ya Milouz ne balobi les 7 et puis Suisse eza nango musika pete ba baza pembeni ya kota Milouz bandeko Suisse pe bokoyi pe kopusa na wana bokutana pe na ndeko Eliezer ekosala malamu en attendant abongisa milulu mususu mbala ya sima po apusa na kati ya bamboka oyo bino bozwami. Celui qui est pour la bande Scandinavie, ils ont un peu différent, ils ont moins musica par rapport à Mboka Oyo, nous surtout tout donc voilà, moi programme en Mouké Oyo en décollésé, Azali na yango utikopé sabiso, yango wana. Parce que décollésé pour la kosuki sa état de santé ya moi na Mboka Frank Diongo et commis ko ndenge nini. Pe sur le plan moral na ye yo mutomoni ye azan ndenge nini azako sola ndenge nini. Le centre de motion révolutionnaire, moral, il a calme, il a vraiment haut, parce que au bassin révolutionnaire, les lois gagnent moins force à Zoroba, bien que la loi a veillé pendant ce procès-là, depuis temps, parce que le y a ma casse, il a mis depuis temps au temps que l'on a lié, donc c'est ça, 17 qu'il est malade, là, la question, on va pomper, et la même nation morale naïve haut, il y a nous encouragé Batou, lui je suis révolutionnaire, il savait que ça pouvait arriver, et voilà, Batou, ma maman est bien aimée, il a passé dans le monde avec le militaire, aussi Batou, il est là, il a ça à Batou Koukate, Batou Batou est là, la minute où le sang Batou, on a que, il y aura une condamnation certainement qui va mener honorable Saint-Guillaume en prison, mais total là, mais à ce que je sache, les procès politiques se terminent en politique. Alors, en justice, espérons. Tout à l'heure, nous avons bongo bandeko mususu bakangaki ye longo na bango bao bazalaka mingi na ndeko Frank Diongo. Est-ce que situation na bango yebani bisika bazali ese yebani bao wana basi bamemi bango na prison ya Makala. Nous toujours wabunda misusu bazala na maboko brûlé na bati bamisusu maboko ya kobukana makolo ya kobukana bamisusu donc bazala na Makala présentement bazala kuna na italo bazali il fallait que bajoindre
les dossiers parce que c'est pour les mêmes faits qu'ils ont été arrêtés. Mais si on a Matala, on a le Samba Kotono, et là, Bende Galileo, donc, Manikwan, Badakuna, on ne sait pas bien qui, les gens qui ont c'est et l'autre a dit, la mission a été annulée. J'étais là, tout le monde réclamait la libération à Cameroun, David Moutoba, donc voilà, en tout cas, merci Mingi Ndeko Eliezer. To tikio mekakolanda déroulement ya makambo izali koleka kuna. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, bandeko to tibongo kolanda Ndeko Eliezer nakanisi bolandi vraiment na bokebi. Bandeko nangai ezali pasi pe mawa. Pasi pe mawa komona na kati ya mboka mobimba mobeko to loi ezali kokende kaka na sens ya ba oyo bazalaki censé akobatela mobeko to loi wana. Balobi immunité parlementaire ezali bongo pona bato nyonso, pona ba député nyonso nangaki na loba. Mais kasi mingi tomonaka esalamelaka ndenge wana te. Bandeko ebele oyo basiégeaka kuna na kati ya parlement bakangaka bango bon taba, bakangaka bango balokotaka bango lokola bambinzo bazali kolokota na zamba. Lelo na ngai na souligner eloko moko, peut-être bandeko ebele ba ignoraka yango. Ezali bongo na commission moko ezalaka na kati ya parlement. Commission wana musala nango ezalaka constitué na bakaya lolenge oyo ya ndeko Frank Diongo. Commission wana bengi en commission des sages, bango batalaka kolongola to kolongola te immunité parlementaire ya député moko to ya parlementaire moko. Mais kasi nakobenda bino mato ipopo meka koyeba commission des sages wana ezali dirigé na nani. Commission des sages wana ezali bongo dirigé na Jeannette Kabila. Yende azali bongo présidente ya commission des sages wana. Bon oyo alandi ye pe azali pe mama lokola, mwana mwasi pe lokola. Azali bongo na kombo ya Caroline Bemba. Leki ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Pe Jeannette Kabila Bouyebi ndeko ya Joseph Kabila. Donc commission wana ezali dirigée na bango mibale, Jeannette présidente, Caroline vice-présidente. Est-ce que ban makambo ya lolenge oyo bango bazali au courant toté, bazali informé toté? Démarche nini oyo bango basali na commission na bango oyo ya sage oyo bazali censé à statuer pour na ba problème ya lolenge oyo pour itali ba immunité parlementaire. Pambate c'est vrai, ils allaient important ba commission ya lolenge wana emeka kozala parce que muto akoyi kobomba na kaka na sima ya immunité parlementaire pete pour asala na yango ba crime. Mutu mususu akoyi kosala likambo ya mabe abombani na sima ya immunité parlementaire. Commission wana ekutala batali non eloko oyo mutu oyo asali ezali mabe esengeli balongola immunité parlementaire na ye bazui rapport bakopesa yango bongo na plénière ekomeka kotala ba statuer pour na lever ya immunité parlementaire to bakotala non ndeko oyo bazali kokosela ye makambo tomoni biso to kolongola immunité parlementaire na ete immunité parlementaire na esengeli bongo ye a garder yango tant que azali na député, tant qu'il y a un parlementaire, baye bako juger été. Pamba te tomoni eloko oyo bazali kolukela ndeko, ezali beaucoup plus politique. To ezali makambo ya lokuta tina kolongola immunité parlementaire ya ndeko ezali te. Bomoni boni moi batu oyo bayaki kokamba biso to kanisaki ke bazali bazoba. Kasi balakisi ete bazali na mayele oyo ya mabe oyo na lopoto balobi bongo bazali bongo ba malin. Commission oyo batu ebele oyo bazali na kati ya parlement peut-être bakipaki yango te tango ba commission esalamaka na kati ya parlement
mingi bakendaki bongo peut-être na ba commission Italie économie, basusu bakendaki bongo na ba commission Italie droit de l'homme, basusu baponi ba commission kilikili. Mais botala isika wapi Jeannette Kabila akendaki kovanda, yende moto atalaka, yende moto akambaka commission wana ezali kotala makambo etali bino ba parlementaire, makambo oyo était ya biso. Donc voilà, moi commentaire moke oyo na ngai na bakisa na tina ya likambo oyo. Et puis ko souligner lisusu penza moto oyo alandi ye ezali bongo Caroline Bemba, leki ya Jean-Pierre Bemba. Bandeko likambo oyo tokomeka kolimbola yango lisusu mingi na mwa bozindo elongo na mwana mboka Anglo Congo oyo tozali kosala na eba analyse mikolo oyo boyebi tokomeka osala ne analyse na likambo oyo etali immunité parlementaire. Lolenge nini balongolaka immunité parlementaire, lolenge nini bazwaka yango, petina na yango ezali penza nini ameka kolimbolela biso yango na bozindo penza. Biso tomeka ko frôler yango kotambola likolo tokoti pena na bozindo te. Bongo tokozongela bino botika malamu na mabota na bino ipai nyonso bozwami. Merci mingi na confiance oyo bozali kopesa biso matin midi soir na programme oyo. Bozo komela biso mingi, boza kobenga biso mingi. Mbala sima tokomeka pe kotala oyo ezali koleka na mboka Kananga. Pamba te kuna kimia ezali te. Tozwi ba coup de fil ya bandeko ya Kananga, ba ressortissant ya Kananga ebele bazali komilela baza na information penza te ya solo na makambo ezali koleka kuna kati ya mboka Kananga. To promettre bino toko meka kotaela problème wana tokosolola yango ensemble na bandeko na ba correspondant oyo bazala kuna. Et puis tout ça conformer bino basi babandi komeka osala musala ya koyeba ya kokota na bozindo nini penza ezali koleka kuna. Au revoir nde tomonani mbala sima ezalaki bongo ya bino ndeko Richard Richtambot. Merci mingi. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.